Biso na Kinshasa tosangani lelo tolobi te etika tobongisa koluka lisanga na biso elongo na gouverneur Chantilingo Bilabaka oye population ya Kinshasa jeunesse capitale basengi lelo po babongisa awa liboso ava toilette ezala batu bazala na difficulté ya se soulager babando se soulager un peu partout bamona mutuka etelemi bake base soulager na pina mutuka mais ndenge toilette ekomi awa ekomi bien po etikala propre il faut balanda exemple oyo bakuti awa basabitue na propreté wana ezala teke bakuti place moko eza propre bango bazwi baye kotia basalite wana esala bien mpona gouverneur napesi coup de chapeau parce que idée ya kotia batoilette publique na ville ya Kinshasa eza bien parce que abanyango premièrement na commune ya Barumbu asali bien bopeto eza ligama bakongole donc ya biso moko nano totalaka te mikonzi ya mboka biso moko nano nde totia propreté na Congo mobimba précisément na commune ya Barumbu wc public oyo batie na Kabamba mpona nga maze na sepe nango makasi ekoti amélioration mingi na Kabamba. Merci na bourgmestre ya commune ya Barumbu premièrement na pesi merci mingi na sepe nango mpe baamélioration ya boye faye mata mpe ya mingi na moi mpenza esa mpe ya kitoko eso nde ekoti na Kabamba esali kitoko bainfection tobwaki yango mpe ya mosika ya Kinshasa tomona yango lisu te po eza propre moko osakana te bope toza na premièrement likambo ya biso moko bato tofani na place idée ya papa gouverneur tosepelani nango makasi surtout biso bato oyo toza zingazinga awa totekaka vraiment esalaki bien esunga biso parfois okokoya banda ntongo ti ozanga même place ya kose soulager maintenant na idée wana ntango baannonce premier jour mpo nanga nasepelai makasi maintenant boti ndenge mosala mpe esalemi tomoni ngakuti moto ya liboso nazalaki kokota vraiment nasepeli makasi avant batonga batoilette oyo tozalaki na problème sérieux ya kokende kosala bapetit besoin ezalaki vraiment problème yango ntango tomonaki papa ye babike batia toilette oyo nde tosepelaki emo tozalaki kozala na badoute ke esalema te maintenant ntango tomoni esalemi vraiment tosepelaki surtout mpona biso basi vraiment esungi biso makasi na bapetit besoin ya mosu mpo kokoteka botoki olingo ozonga bandako tozonga misika oki mpo kosukola ozongi na yo ndenge ka oyaki na ntongo likambo bopeto etali nakoloba etali motu moko te etali biso nyonso fo tozala na bopeto partout tokozala même na bandako partout fo tozala na bopeto même na place toilette publique eza teke lokola eza ya to ya gouverneur nde tokotia soin te non esenga biso nyonso totia bopeto partout mpona nga namoni yango eza malamu surtout bisika tozoteka ezalaki banye masuba mais na minute oyo tomoni kimi ekoti mpona masuba na nye mutu nyonso azoya na toilette so azoya na toilette ayebi ke toilette ekotala ya lipango nanga moko bie ya ndako na ye moko nde tozala batoilette na kati ya ndako estce okozwa osalisa te otiki likolo okotika te fo ozwa mai osa nini ovize mpo salite wana ekita okozwa papier mouchoir likasi ya cigarette okoti nango kuna me ozwi obwaki kaka na kivwana so edebouche ekolokele biso lisusu ka mpasi oza comprendre elukele biso mpasi esante ke moto ayeba ndenge akosala fin nde tosala fin oyo nde tosala na bandako na biso loko tolinga salite na bandako na biso te tekomema yango lisusu po lobilobi lisusu toloba nini papa gentil eloko nini asali ya malonga asali bopona nini ozomona kombo ekotangama eza ya motu moko ekotangama ya bato nyonso bopeto etali biso bakongole nga na yo nde tutali bopeto etali motu mosusu te euta na mboka mopaya ekotele biso bopeto na Kinshasa te ka biso mo bakolo mboka bana te tovanda awa tomona eloko modele na te mpa na biso awa vite ezala awa soki moto ayaki toposa kosuba toni yakaka tani na kwa ya subi na bamili awa nyonso wana obeba mais ntango eloko oye awa bakreye toilette ya nini wana oyo esatisfait motu nyonso awa moto azokuta meme ti lwapula bokasa panzi kuna mosika aza kosala besoin awa moto azokuta tika binda aosala awa donc nasepeli fo coup de chapeau na ye moko papa Chantilingo Ngobila suivi na papa Guillaume
bourgmestre na ngai en tout cas c'est fort papa et ça biso bien makasi poso milima to di basuba to nini oyo ba mo déposer awa et ça makasi nini to batele yango po eloko ko awa na barubu ezaki to tiko suba na ba miri toilette publique déjà oyo sali personne awa to protéger yango po za biso likambo ya kini bopeto eza likambo ya yo na ngai esika ozali il faut ezala peto kozela bourgmestre te kozela gouverneur te baya liboso ya lupangu na yo baya kolokota sachet to mulangi baya kolokota déchet ya fufu to pondu oyo elalaki kozela gouverneur te aya kobongisela yo wese aya kosumbela yo produit aya konikela yo wese kozela ye te yo moko banda eza likambo ya yo ya ngai ya biso nyonso mpona mopeto ya Kinshasa tosaproprie na biso na Kinshasa tosangani lelo tolobi te etika tobongisa koluka lisanga na biso elongo na gouverneur Chantilingo Bilamaka oye population ya Kinshasa jeunesse capitale basengi lelo po babongisa